Mbote balandinyo so aspect spirituel télévision pe boyi malamu na magazine d'actualité générale na bino kake ebeti ya mukolo lelo o nazali na esengo mingi ya kupresenter bino yango kasi ya mboye te to banda tozana no mukuse ya basango. Assemblée nationale esili kondima botangi ya liboso ya ba projet mine ya mobeko mokolo ya jeudi 7 avril eleki lokola financement ya botongi ya pont route rail entre Kinshasa na Brazzaville. République démocratique du Congo ekomi membre ya communauté ya Afrique ya Est bokoti yango et salamaki na sima ya signature ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na Nairobi kuna na Kenya. Na qualité na ye ambassadrice na Maïmatali Bitumba contre insécurité alimentaire pe malnutrition, première dame ya mboka Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, azalaki invité na réunion ya leadership ya PAM na Afrique australe o esalamaki mokolo ya jeudi na Kinshasa. Mbote lisusu na bino nyonso pe boyi malamu na magazine d'actualité générale na bino ya mokolo lelo kake ebeti to fungola. Basango na biso ya mukolo lelo pona koyebisa na bino ete République démocratique du Congo ekomi membre ya communauté ya Afrique ya Est bokoti yango et salamaki na sima ya signature ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na Nairobi kuna na Kenya. Tozo ba détail na elema oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asili ko signé lelo vendredi 8 avril bokoti ya République démocratique du Congo na communauté ya Afrique ya Est. Nyonso esalamaki na Nairobi kuna na Kenya na présence ya mokonzi ya Kenya Uhuru Kenyatta. Kaka na cérémonie yango, mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pe bazalaki wana. RDC ekomi mboka ya mibale oyo elobaka français ya kokota na lisanga yango. Kasi na kati ya lisanga yango tokokuta bamboka lokola Rwanda, Kenya, Uganda, Burundi, Tanzanie pe Soudan ya Sud. Boye ba ete communauté ya Afrique ya Est ekelamaki na 2000 pe siège na yango ezali na Dar es Salaam kuna na Tanzanie. Tina na yango ezalaka pona ko favoriser ba échanges commerciaux kati ya bamboka o ezali na lisanga yango pe ko garantir circulation ya ba bien pe ya bato. Na qualité na ye ambassadrice na Maïmatali Bitumba contre insécurité alimentaire pe malnutrition, première dame ya Congo Denise Nyakero Tshisekedi azalaki invité na réunion ya leadership ya PAN ya Afrique australe o esalamaki mokolo ya jeudi 7 avril na Kinshasa. Andrea Kanyanya a betisi kaki. Na présence ya première dame invitée na qualité na ye ambassadrice na matière ya lutte contre insécurité alimentaire na malnutrition pe ya ko impliqué pour na matérialisation ya projet oyo pe et ko contribuer sensiblement na bokitisiato ya malnutrition na République démocratique du Congo. Molongani ya mokonzi ya mboka asilaki lisusu koloba ete appui oyo PAM azalaki récemment komema na fondation na ye mukolo ya clôture ya poso oyo ezali na ba droit ya mwasi liboso ya 2000 femmes rurales pona mabongisi agricole pe ya ko organiser ya ko contribuer na sécurité alimentaire ya baimboka pona koloba lisusu ete misala oyo ezali kolandisama na réunion oyo ezalaki na Kinshasa na janvier eleki. Na kuna esika République démocratique du Congo et salaki déclaration pour le développement et milieu rural. Assemblée nationale esili kondima botangi ya liboso ya ba projet mine ya mobeko mokolo ya jeudi 7 avril eleki lokola financement ya botongi ya pont route rail entre Kinshasa na Brazzaville. Tozo ba détail na Rachel Kakonde. Mokolo ya jeudi 7 avril eleki ezalaki mokolo oyo Assemblée nationale et adoptaki 4 projets de loi. Ya liboso, projet ya loi oyo ezopesa autorisation ya accord relatif na makambo ya mbongo pona botongi pont route rail na fleuve Congo entre ville ya Kinshasa na Brazzaville oyo ezalaki conclu le 11 novembre 2019 na Johannesburg entre RDC na République du Congo. Projet yango endima maki epai ya 372 députés sur 378 votants, 6 députés contre.
ezalaka présenté peu défendu et pas ya Christian Mwando, ministre d'État, ministre ya plan. Yami balé projet à loi o ezali ko autoriser ratification ya accord ya admission ya RDC na qualité ya ba membre associé na politique ya communauté économique pe monétaire ya Afrique centrale ya lutte anti-blanchiment pe contre financement ya terrorisme. Ezalaki présenté pe défendu et pas ya Nicolas Kazadi, ministre ya finance. Projet à loi pour la ratification de la convention entre Royaume ya Belgique et RDC na makambo etali transfert ya batu oyo bazalaki condamné ezalaki présenté pe défendu na Amato Bayubasire, vice-ministre ya justice. Projet à loi pour la ratification de la convention ya entraide judiciaire na matière pénale entre Royaume ya Belgique na République démocratique du Congo. Ba projet mibale ezalaki déclaré recevable pe etinamaki na commission pour na ba examen approfondi pendant 15 jours. Nyonso ezalaki présenté pe défendu et pas ya Nicolas Kazadi, ministre ya finance. Projet ya loi na makambo etali lutte contre blanchiment ya ba capitaux na financement ya terrorisme pe prolifération ya minduki oyo ebomaka etindami na commission mixte page Ecofin défense na sécurité. Projet ya loi relative ya activité pe contrôle ya ba établissement nyonso etindami na commission économique financière pe contrôle budgétaire. Toko bakaka na basango na biso pona koyebisa na bino ete moko ya ba administratif ya Assemblée nationale atalisi ete 608 jeep topé motango ya 33,4 millions de dollars américains esilaki kopesama na baponami pe ba sénateur ya Union Sacrée. Gédéon Lena a betisi kake. Wuta bobotami ya Union Sacrée 608 jeep palissade nde pesami na ba parlementaire na maloba moko ya ba administratif ya Assemblée nationale na tango ya président Joseph Kabila ba mituka oyo epesamaki na crédit na ba parlementaire nyonso kasi lelo nyonso ebongwana simaboye ya pouvoir oyo. Na totalité ya 55 000 dollars américains na mutuka moko topé 33,4 millions de dollars oyo ebimi na caisse ya l'État. Mbongo wana ekokaki kotonga 278 écoles na qualité ya bien topé 145 centres de santé. Ba expert misusu balobi ete ebele ya mbongo oyo ebimi na tangu oyo miba ezali kaka na posa ya 20 millions de dollars pona kozongela misala na yango. 33,4 millions de dollars américains ekoti komema lisungi na petites pe moyennes entreprises naba mbula oyo misato ya pamba 960 000 misala ekoti kozoma pe lisusu 15 000 sous-traitances etalisi bongo Mwami Africa, plateforme congolaise oyo etalaka mingi mingi développement et social pe économique ya République démocratique du Congo. Na sima ya signature ya acte ya boteki pe bozongisi titre ya propriété oyo esalamaki na cabinet ministériel na veuve Marie-Rose Luzolo oyo ayebani mingi na kombo ya Mama Amazon, ministère ya culture, art pe patrimoine etalisi ete lopango ya Alanga Nzembo Papa Wemba oyo ezwami na commune ya Limete esili kotekama. Joël Milandu a betisi kake. Ministère ya culture, art et patrimoine ezali koyebisa ete esili kosomba lobi loleki 7 avril 2022 ndako oyo ezalaki ya Alanga Nzembo Papa Wemba oyo akufa uto mobu 2016. Mongoloto ya boteki tope acte de vente na bopesi mikanda ya lopango esalamaki lobi na cabinet ya ministre na Mama Rose Luzolo oyo babengaka Amazon. Esengeli koyeba ete esali mibu misato uto bazali koteka ndako ya kolo orchestre Viva la Musica oyo ezwami na commune ya Ngaliema awa na engomba mokonzi Kinshasa. Libota esengaki motuya ya 750 000 dollars pona lopango wana. Bongo awa bulamatari ya mboka asombi yango azali kobongisa pona kosalela yango makambo ebele maye makotombola nkita tope ekonomi botamboli pe bosepeli na mboka tope tourisme. Ezali bongo etinda ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na 35e réunion ya conseil ya ba ministre ya bulamatari Ilukamba
esika basanganaki mokolo ya le 12 juin 2020. Bulamatari bakotonga wana musée pe studio d'enregistrement pona kokanisa Papa Wemba oyo azali moko ya ba alanga nzembo minene ya République démocratique du Congo. Pona kosukisa boyeba ete bamarine ya Uganda bakangi lisusu bapêcheur zomi na mwambe ya Congo kuna na prison ya Uganda na butu ya jeudi 7 avril eleki. James Lazare Mpoi a betisi kake. Balobi mbisi zomi na mwambe oyo ya Congo Démocratique mingi na Kiavu Yonge baza deteni kuna na prison ya Uganda oyo babengi Katwe bakangamaki boye pa ya ba Marines ya Uganda na butu ya lobi moleki na tango babandaki koloba mbisi kuna na Lac Edouard. Pona ba Ugandais ba lobi mbisi ya Congo Démocratique bazo violer ba frontière liquide pe bazo loba mbisi na bango na ngamu ya mai ya Uganda. Pona secrétaire ya FECOPEL Fédération ya pêcheurs individuels ya Lac Edouard eza bongo Josué Mukura asengi na gouvernement congolais ba meka koluka solution na likambo ezo bandelaka mbala mingi lokola mbala ya suka ya mois ya février moleki balobi mbisi tukumisatu ya Vichumbi bakangamaki pe babotolaki bango ba pirogue zomi epai ya ba Marines ougandaises. Tokomi na suka ya magazine d'actualité générale na biso ya mukolo ya lelo kake ebeti kasi yambo ete tokabwana tozwana nous rappel des titres. Assemblée nationale esili kondima botangi ya liboso ya ba projet mine ya mobeko mokolo ya jeudi 7 avril eleki lokola financement ya botongi ya pont route rail entre Kinshasa na Brazzaville. République démocratique du Congo est commis membre ya communauté ya Afrique ya Est bokoti yango et salamaki na sima ya signature ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na Nairobi kuna na Kenya. Na qualité na ye ambassadrice na Maïmatali Bitumba contre insécurité alimentaire pe malnutrition, première dame ya mboka Congo Denise Nyakero Tshisekedi azalaki invité na réunion ya leadership ya PAM na Afrique australe o esalamaki mokolo ya jeudi na Kinshasa. Matondi na bino nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso tika ete kimia ya tata Nzambe tikala o mabota na bino ngai na bino tokutani na mikolo ezali koya soki Yesu Kristo azongi te.